Omoni na Kinshasa awa depuis toza na Kinshasa toyebi ba kolo montage ezaka FCC. Omoni libalo to salina bango eza libala ya pukuna nyao. Oh. Nde libala to salina bango. Eza vrai libala te. Eza libala puku na nyao. Bonjour, bonsoir, chers internautes, selon l'ère à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans votre chaîne que vous aimez bien, cleboa.com, avec votre aimable servante, la diva Mbela, la diva de la presse congolaise. Je suis bel et bien là, au siège de l'UDPS, dans la 10e rue, pour avoir la réaction à Bandeko Bisso, combattant par rapport à la vidéo qui lobé sur qui a les réseaux sociaux. La vidéo sextape, il y a CG Jean-Marc Kapouti, 520 gigas. Ensemble, moi avec mon caméraman, tu rejoins quelques interviews à point de vue à Bandeko parce que selon le dire, certaines personnes disent que c'est une vidéo montée. Donc moi je suis là juste au milieu du village pour leur retransmettre l'information à Bandeko Balobi. Tu mets bien moi à la toile comme ça, donc je n'ai pas trop à dire que les images parlent à ma place. Je vais ne sais pas descendre pour t'arrêter à faire je vais aller faire quelques interviews à Bandeko. Donc restez branchés toujours sur cleboa.com. Avant que moi interview, je veux dire merci à Natungi derrière la caméra, Herman Emporio, garçon cinéma à la réalisation, ainsi qu'à ma Lady Boss Pichu Mangaya et à De la Nation l'homme invisible. Merci beaucoup à vous et que les images parlent à ma place. Base na biso ba parlement debout depuis kala tozara na biso na base na biso depuis Etienne akufwa atika biso na sanzité oyo nde tozala na biso toujours OK, d'accord. Lobby tobanda ki na ba réseaux sociaux na ba Facebook boto petit to moni ba publier vidéo moko ya CG Jean-Marc Kapouti ça ki biso pas mingi na mona vidéo na ya sexta mais na kolanda bandeko musu ba lobby ke vidéo wana eza montage basali yango pour basali réputation ya CG tant que combattant pe parlementaire de ya makasi lobby ni na kapwa. Bon ngai eloko ya liboso nga na kolobeza ke omoni na Kinshasa awa depuis toza na Kinshasa toyebi ba kolo montage ezaka FCC depuis toyeba zenda bato ba montaka ba biloko eza FCC donc eloko wana ko to fait bisote ko kale bisote ou bien ko zangisa biso ou bien ko bangisa bisote parce que toyebi ke bato ba montaka makambo bazaka toujours FCC balinga basali kaka kombo ya Jean-Marc Kabunda po toyebi ke yende penda azaka mire na makambo nyonso muto akotante na makambo atamoko te akozwaye donc yango ndezomona bazo monter ka ba biloko na bango ba monter wana biso tokolanda kutu biloko wana ti toza kutu kuna ti mais pour aller quand ce qui likambo ezali to akiza beaucoup plus dans les besoins to akiza reza bata FCC au moment plus na bango to sala libala bon toyebi déjà bezalele na bango po depuis Kabila kota na pouvoir la okoyebisanga mama muntu nani ya FCC o basi ba montele déjà biloko wana na pendant 18 ans ya Kabila azate toujours opposant toujours mutu oyo azotelemela Kabila nde bakomontele passer muku na ye kaka passer Moïse Mbi ye kaka lelo Jean-Marc Kabunda donc toyebi déjà bavantiro basala kana eko bank sepe bisote biso toza awa to lozo ba onyonso bango bakoya bakutaka base asa na nzela Jean-Marc azalaka toujours présent pour biso toza sima na tout tilibela tokobanga. Merci beaucoup ndeko na ngai ndengo lobi to souksa na biso na yo mais to na ba mukie par rapport ya dossier ya Minembo etant que congolais dossier wana ozomona onde bon dossier ya Minembo na uti ko yebiso makambo ka ya FCC ndenga beta ka ba carte na ye tellement que biso toza bana nzambe tozaka na nzambe toujours liboso na biso
carte oyo bato ya FCC babetaki Azarias azaka ngambo ya nini ya FCC toyebi yango ye Azarias aza na ba ministre na ye aza na premier ministre aza na président de la République vous comprenez akenda kotuna président de la République te atuni premier ministre te basangani na Kabila basangani na bato ya FCC bakeko beta match na bango ndenge babeti calcul na bango wana ndezo mona ke eloko wana ebimi bango na poisa parce que toza batu oyo tosambelaka makasi mboka na biso jamais ekotaka maepaya mutu moko boye ba Rwandais Azarias aza congolais te toyebi yango bien Azarias aza rebelle autaki na ngambo kuna toyebi yango bien tina ndenga toza na ye na pouvoir awa toyebi kaka ke biso ba congolais tolingaka kaka tosangisaka bikolo nyonso yango nde toza na ye awa mais eloko abetaki tozozelaka procureur a interpellé ye akanga ye parce que asali eloko moko ezalaka te na vie. Mais est-ce que Andeko Azarias Roubert a cause de décision sans pour autant que mon compte école ayeba? Oui, président de la République devant média yemoko alobi ke aza au courant na likambo wana te. Eza ngambu ya FCC babeta ki patema ba lukaka kaka basala kaka trouble na mboka tellement président de la République aza mutu moko ya kimi alingaka makila etanga te yanga ndezo mona babeta ki eloko wana po tango population ko tomboka makila etanga mais basi ba échoué déjà. OK d'accord, merci beaucoup Ndeko. Merci maman. Mbote Ndeko. Mbote maman. Ah tomonyo ana siège à UDPS en tant que za combattant à UDPS. Oui, na combattant à UDPS. Et tant que combattant à UDPS lobiton mona ki vidéo ya sextap ya CG Jama Kaboun 520 giga ça là qui on ndengeni. Bon, je crois maman nazo comprendre te biso ba congolais hein. Tozana kati ya distraire na vie. Bato mususu ba pays mususu ba fandi na minute oyo bazo raisonner que non. Mboka na biso toko développer en ndenge nini mboka na biso eko mata ndenge nini biso siko anteke biso ba congolais to fandi kaka pona ko monter ba biloko moko boye zanga tina Jama Kabunda aza mobali aza mutu aza makila na mai na biso bo soki asali biloko wana nani na yo na ngai ubie mutu mususu ya bwaki biloko nani azalaki na ye na boîte na hotel wana kwa kanga biloko wana abwaka biloko wana ubie ye Jama kaye moko ubie mwasi asali biloko wana bapesi mbongo po abwaka biloko wana totika ko distraire makambo mususu to raisonner pona kotonga mboka na biso ko bongisa mboka na biso biso ba congolais tozangi misala tozangi mai courant tout makambo nyonso en désordre même nzela oyo bakonzi na biso bazoleka ezaka bien te na norme oyo basala ka banzela siko to fandi kaka poka lobi to moni ba bêtise moko bobwaki na ba télévision est-ce que ça bien te wana eza bien te wana eza ko distraire congolais totika ko raisonner que mboka ko avancer ndenge nini des problèmes naza nango ya ngwana. OK d'accord mais est-ce que biso bande ko ide peso ki likambo comme biso photo akiza toujours bande ko na biso FCC parce que bande ko biso que non la vidéo elle était montée par les agents de bande ko FCC. Non. Donc accuser bango pour ani parce que biso la bato ça libala. Bon, je crois maman oebi histoire ya nani makambo ya passer mukuna. O c'est lekiawa. Hein? Yo moko oza témoin par rapport à moi si tant mukuna bimi libanda moi si akomi ko senga bolimbisi akie ko ebisa nani Shadaki non Shadaki nda asalaki makambo apesanga mbongo na ngai mais suka ya eloko yo o eza nango na téléphone na yo ekobimi secret nango ekobima mutu asale eloko wana ngai nakotanga nanu bato FCC te nakotanga bato IDPS te oboyeboye ekozala même bato na biso toza na bango na siège na biso ya IDPS basali ba biloko wana toi kizeka kaka PPRD te nde problème na zana ngoya koloba nanga. Merci beaucoup Ndeko na ngai tozwa kasi bandeko susu mbote Ndeko mbote tomoni bino awa na parlement debout donc bino na parlementaire debout ya IDPS ba combattre makasi donc so ni kambo bino na 12h juste 12h 1 minute bino ko seconde kutu toyebaka déjà. D'accord ça bino ndeni komona vidéo ya CG Jama Kaboun 520 giga. Ah bon biloko wana pona biso toyebi na biso ke ça ba montage comme d'habitude. Bino salaka vidéo bimi montage. Bon, ya mukuna to pesa exemple ya mukuna ya wana kumi ngambo ya mto bapesa kimbongo ndambo tikalaki. Eza nani? Ya FCCT. FCC ça wana tango biso toluka mboke liboso bango ba luka ndeni ni ba détruire mboka. Yango lo so mona bango nde basala tema basala ka ba démon. To isa bango ke o bango ba luka na moi, o ba luka na butu, biso to ya ko dévoiler na moi.
yango biso ke nyonso to wana eza montage et puis mensonge. Vu la technologie ndenge ekomi avancé, trop avancé, lokola biso na Congo na to comme na niveau ya ko dénoncer ba biloko wana ti yango mona ke moko Congolais za ignorant, oui eza yango mais na suka nango ezo to mona yango mukuna Jean-Marie Kasanda alakisa biso Vital Kamerhe à un hôpital. Journaliste munene lokola Jean-Marie Kasanda alakisi biso ke Kasamba Kamerhe na hôpital. Mais to mona yango mina suka nango biso kande nini e bongo yango nde oto kondima andi de to kondima yango ata mokolo moko te. IDPS eza oyo idéologie ato lakisi biso omonaki ye mutakala ou bien Jean-Marie Kabunda zo suba na balabala. Kaboun ce n'est pas l'IDPS, Kaboun IDPS c'est un état d'esprit na biso. Donc et ko décourager pe biso te ko longola biso pe na IDPS te. Voilà pour ça ko ba pasta ya pamba. To za pe to ko tikala libela na IDPS. Bon to linga na biso to leka na biso mukedo zo bande ko mususu. OK. Ko IDPS dossier minembo yo monya monde. Bon minembo ne za wana yo mona na ngamba FCC so remarquer. Yango eza le rôle to pesi le rôle à devoir. Ma Janine Mabund makamba pamba pamba wane ko loba mais oza sikoyo makambo ya ni FCC ni IDPS ni meya mboka ya usko tozo zela ye abenga biso mutu wana o babenga Kazarias o akipa poste wana éternel ya décentralisation abenga ye atuna ye ayem da rendre compte c'est pas na biso ba Congolais to ba vérité ye na tambe mwamba. Bango c'est la peine de destituer chef de l'État. Chef de l'État c'est juste un individu. Maintenant ce qui engage la nation. Bango mi balé les deux chambres wana. Basa la congrès a bien yango concernant minembo côté ba vérité. OK d'accord, merci beaucoup. OK, c'est peine. To poussa na biso boya kuna foule. Mbote ndeko na ngai. Mbote madame. Tout le monde a un siège à IDPS, on sous-entend que ça parlementaire debout. Awa est à base, c'est-à-dire vrai combattant ce que l'équipe à base té, aux combattant c'est-à-dire par jour, zala nan zala, mais kozanga base té. Yakana na base, ozo bilo kwa polia, ozo info. Après ça, autant comme ça, aux onga, d'accord. Ok, d'accord, mais dès que tu l'as dit, on a beaucoup de tu as besoin de une réaction par rapport à la vidéo et sur qui a qui les réseaux sociaux et à CG Jean-Marc Kabund. Et tant que vraiment toi base, tant que mon accueil ça la Merci madame. Naebi ke mboka mobimba. Na yo nanga ndenge to telemi boy. To yebi bien que mboka mobimba to yebi batu babundisa mboka. Batwa Bunsamboka, Bazaka groupe Moko Boye, ya FCC. Mutu nyonso ayebi ata bébé abotami lelo. Mais to sana bango to sana bango libala poni ka so li kambuto akiza ka bango libala ndenge nini. O moni libala to salina bango. Ah. Eza libala ya pukuna nyao. Oh. Nde libala to salina bango. Eza vrai libala te. Eza libala puku na nyao. Hein? Bwana biso ke na libala ngo. To bwana te kaso to meli bango nyonso basili na libumu na biso. Awana siko libala esili. Na so to meli bango te. Libala osila te. To zala na bango ti bakosila nyonso basili na libumu na biso. Wana siko libala esili. Libala kabwana. So to kabwana ndeni. Aussi longtemps bango to mona bango to kabwana ndeni. To kabwana te. Il faut tomber la bango nyonso tout. Bango baza na mabubu na biso wana siko to tambola boye obaki miso kuna Azarias azate obaki miso kuna omoni soki ba ngiri wana banani ni banana wana mutu moko te azate ka biso na biso bana mboka. Donc là quand tu dis ça biso bana mboka on sous-entend que bande ko na so FCC baza bana mboka te. Bande est-ce que moi na mboka kwa bunisa na mboka te siko bango baza bana mboka ndeni yo répondre nga ndengo sawana osama mboka est-ce que ngana ko bundisa o pona nini de c'est-à-dire so na bundisa na mona mboka te exactement ya solo na so ebiso ke bato FCC bazabo ta loko le gratitude oyo hein bazo zo mwango na biso bazo ke no tangisa bato na Tanzanie mais awa biso ba ko mbongo hein tonyo kama na moi na moto mais mbongo ezo ke na mboka mususu est-ce que bazaba na mboka. C'est quoi gratitude yango yo balingi babunisa bazabunisa nini babunisa nzambe
siko nzambe oyo biso tofukama ntongo poko amona bango te bakotumba bango nyonso bazozika ozoyoka yaya oyebisa bango na kombo na Yesu tala moto ekende na kingakati kuna etumba kingakati nyonso ezika ocomprendre nana kanda makasi kasi otomeli bango basili wana kimi ekota oyoki yaya gratité yango oyo de deuxième secondaire à quatrième 32 000 francs moule mobimba est-ce que ezalaka ye fati azalaka mposa mbongo te mais mpo nini azosala makambo ya boye mpo nini babundisa ye réponds à moi maman azalanga mopanzi sango maloba nde eza ebinonga moyena lobi nakino peti yo ozalaka na baleki nango batangaka te batangaka bazali bafutaka bafutaka na ekole nini d'école à privé. Oh. Bino mokonzi ya mboka ye abwaki gratuité na nse. Bino botala gratuité yango na se classe ezongi lelo le 12 lelo ngo ka ba prof balobi ba otangisa. Pardon, moninga. Na papa ya bana 9. Félicitations. Merci. Hein? Bana nyonso wana. Omoni matama nanga. Hein? Omoni matama. Minerval nyonso wana na bandoli yango. Nga moko nazoli yango nazaki boye te ta ya kabila nazaki tala sikoyo lelo tala fati ndenge asalinga pardon yaya batika ye aumela te azala kuna seko na seko koumela c'est-à-dire aobima lobi mais ye azalaka wana babundisa ye te mais azalaka wana ozonga likambo ya CG esalaki ondeni komona video babibiseli CG nayebi so boye depuis Kabila le père akotaki depuis Kabila fils oyo akotaki otikali komona video nini ya moto ya Kabila ya moto apense ya Kabila le père ou bien Kabila le fils otikali komona video nini video ebimate mais mpona nini mama nakamwa mpo nini bavideo nyonso ezaka ngambo ya opposant wana nini idps ezoya ndenge wana mpo nini c'est-à-dire eza lukuta eza lukuta jamaka aza wana base na ye yango makambo nyonso boyoka eza lukuta. Merci Ndeko. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bien, très chers internautes, comme vous l'avez remarqué, nous avons reçu quelques interviews à Bandeko, qui va point de vue à Bango. Donc, moi, je n'ai rien à commenter là-dessus. Et je signale que tout le propos Bandeko va tenir à ça n'engage que Bango. Moi, je suis journaliste, je suis censée être au milieu du village, comme je l'ai toujours été. Je suis arrivée à la fin de ces micro-baladères. Merci beaucoup à Nantungi Tungi qui était derrière la caméra. Merci à Armand Ampour et à la réalisation, ainsi qu'à Malédi Boss, Bichoub Mangaye de la Nation, l'homme invisible, sans oublier mon partenaire privé à vie. Lui, c'est le boss Aridi Kaombo. Le boss Aridi Kaombo, mon partenaire privé et personnel. Merci beaucoup à lui. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement avec un autre numéro. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker ainsi que de partager nos émissions. Bye bye.